oui, tozaka na katsa FM télévision Fondation Maloua télévision ndenge bozomo na bino moko nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre waneza devise na biso na katsa Fondation Maloua toza susu awa na Pasteur John na cadre ya Toli ya petende dans le bar Toli o elelisaka te Toli ya raka ko caresser yango ya ko ganga te ko memela bino pasité mais et la ksamino kandenga ozala na batu c'est le Pasteur John Toli a pété le loto solo la likambo etali trahison eza na bato ebele ba salaka baninga ba mabe ba oyeba ba conséquences te qu'est-ce qu'il crée na mitema baninga ba e baraté pona nini omona mutu mususu azala no musika pona nini ba comportement na yo c'est avec le Pasteur John que nous toko débattre toko développer sujet o ya trahison Pasteur John na yambio lisusu mbote mingi en tout cas mbote service umela vraiment base quand même vraiment na CP vraiment Pasteur la linga tango lo ba nga bongo base sala bien Pasteur le to lo la trahison vraiment ba tu vas comprendre notre trahison ya quand et sala marandenge nini lo bela notre trahison. Bon, moni trahison ezali loko moko o barbaka yo muto ba sali trahison inattendue ozelaki yango te o pensaki te o yebaki te po ndimaki te trahison mingi soki to beteli solo nango botuna ba o balala na cimetière bandima te bazala trahi na ba pire na ba proche na basi na mibali partout trahison ezam likambo moko to tambolaka nango chaque jour pose à la trahi na ebakate fo batela na obatela na wapi na comportement nini ne sikani ne zaleli nini la plupart batu mingi na zo peso conseil sérieux trahison mingi yaka après avoir un écoute na kati OK toko banda ko amitié ya bien ngano lisolo ya bien za la mose za la mobile eza na ki camarade eza na musala eza la wapi partout trahison eza toko ko zala ngano to bandi bolingo bien to kende bien na kati au mona trahison côté ce qu'on a modèle nini nani a côté si ben influencer nani et puis nani mutaye nango trahison yaka mingi à partir ya infidélité net par exemple olobi bien infidélité na zo besaka ya mbetu te to bimi na mobali mususu ngana bimi na mwasi mususu trahison yete trahison mususu yaka partir ba bien matériel OK et quoi ça rappelle trahison to bandaki bien moi et fils que mon ani mususu komona mobali ta bandi komona moi 100 francs abandi ko tapata pa munoko libosa moi si ta bando tala et le belio to zaki nango ne bandena o comme dit différent merci mais on comprendre moi si a confier ki na yo tango banda ko yebisa elo ko sa mobali na ye akondima yo makomo komona le beno comme ya badu tango ke na pembeni apesi batu musu matoi famille ba camarade kingandi soki ba expliquer ye mabe akokota trahison à trahir mobile dikola bomengo biso mibali akolekela ngati photo za suna trahir trahison zani akoboya yo na place okana kite trahison zani akosala loko mabe okoti hôpital sans oyeba ki yemta trahir yo trahison zani akokoti pe mabele nete so comprendre trahison musoko kamo bosali ba projet botie bloko nokona kombo na na banque a escroquer yo awangani mikanda po ezani bali mususu so pesa mwasi kendo tika mbongo bomba na kombo ya ngana boy na boy ya una changer ba dossier na kombo mususu na surtout ko sidi kwa atraire yo trahison mususu ezana kia camarade on dimaki te bozaka na ina musala alongoli so musala atraire yo ko trezaka obomate na so pesa makambo vrai trahison mususu kande bobimaka na baninga yo leka boboto ozala bango en charge na ndenge kete to toucher mengana bimisa to mela poto za kimia mususu azo tele como pesa ko azua surtout na domaine au passe ça moi trop hein na babilo ko ça moi trop ezalaka ebele ba te to comme mitema mabe siko mitema mabe peso ke yela yo to kotika kozana ngote yango moni bato babimaka ba victime bato batonda bolingo na kofungola motema pona ko expliquer baninga to ba camarade nde bazo contre retour mabe yango moni la plupart ba côté cimetière likolo kozala trahi bangonde boboto elika ibagita kangimi sur la aveugle babomi yo na bulbul ke non c'est pensabani merci or ya zo beta kalki mabe mususu pe 13 années oye nanga musala opesinga poste tango bandi komona ma 100 francs baka organisation nanga selonga ninga opesa ndako nanga kimia na dibana nanga okokamwa e comme jaloux nazo bana makambo ndimelanga eyaka na trahison mususu komona na mus église ondimaki te bako trahir yo na likambu te ba trahir yo na ba voyage na ba misika mokili oyembi kitoko batali po oyembi era voyage trahir yo balongo na liste babengano ka na aéroport otikali no sokama obo c'est la tour assis ya sima trahison raison mais focal on oyebi yango trahison mususu na église
Bo sali bio ke ba répétition era ko yemba ba ke pona muto ayaka na epenza te kwa sana mungongo batu badula ba mingi ba matche na podium. Yo so kama bo répéter ki semaine mobimba pona ko matana cher bo yemba batu mona ba tour na binote. O bino bo yemba na dimanche prochain. O za tour ya o comprendre, c'est la trahison. Trahison ça bembeti. Au moins na mutazo prier maintenant double motema. Ah, comment passer ndapesi ordre? Ou bien hiérarchie be comment tout on est ba trahison mama ba trahison eza ebele toye bandenga ko pesa mitema baninga kimia eloko le kima be o azotambola na yo akomelo na contre doute akom ko bango na makamu susu pona ndengo trader na makama miki si tout tika ta mukiliza na voie normale ye église est-ce que bike ebele baza trahir pesa muninga confiance ba tiele poison makasi mingi ba pasteur entre bango ba saint oye bien ba pasteur ba tiele na poison trahison na libala Sero baba ba proposer na mobali ti na suka ba dribbler ye. Akebete la muninga leke. Muninga leke maeli, atrairier. Trésor zandeni o betre muninga ba secret professionnel o ko koloba te même na famille. Bango ba kepembeni ba livrer. OK ndo kama okipa mutu mususu trahison. Trahison mususu ni ozana poto. Otindi mbongo na ba famille propre ba lukele tenya lopango. Bango ba so la so photo andako mususu ntoko ba sombele okikuku. Na yo so vérité. To mona ngo ba trairi yo famille propre ndimaki o yabwe mbongo na pesa ndaku yangoyo trahison tout on est amabe misu ba pika kisi ba kufa obike musu ava ko soma ndako akota crédit na poto ba pesa imbongo ya ye atongisa ndako esila cha ba locataire o ya sala kana ndamu cheko zonga ndako tikela ye mkola ya retraite alembi avanda famille trairi na soma no makamsu trahison mususu ni mutamemio na poto ala na robala yo bakangisa le quoi ce que des potes moninga bali c'est pela au matin avion o comme na poto boy yokanga comme yo kanti ba lingyo na vuku mokuma bu deuxième bureau mobala sabala mundele abotani bana misato ko to alobi moi sia liboso kuno ke bima moi sia miba ya mibale déjà partir ko yoka déjà comme diana mutema nini trahison o loba kite po bonani tangu ya ko revendiquer droit boyo enfin moninga longole na Afrique meme na poto kaka troma boye batu bakanza kaso mutameme na pesa malonga koma mombu na makamyosa kusala moboya ezate na lo soulever ngwana surtout na mambo ba misala mingi mutu aninga yeso ka mema au place moko boyo yo tos koto sakudu batu musute to sakaye donc vivre na ba comportement moko ya te wana mabe to se competaka na vie zo bazate na répétaka ngo chaque mutu azalo kola na rôle à stade to yabi surtout na Varese moko me ba poste di différent. Soko beti tolo za bitero chaka bipo ba kumiso po ba komanga komodo na marquoir. Bon songa défenseur na sali laisser ali ba chababi. Yo zo chako to bazo zonga bien ko kende pas pamba. Na te sozo comprendre. Mutu tout azana droit ya ko répondre invitation mukili selo catégorie ndenga za. O bo na inutile de tanto zo sala makambo so ba rapondu na wende. So yebana na memaki mumiminde yewana. So katanga ki classe mingi nga memelo pondu te po bagage nge pekisa me amema. Le quoi ça sous-estimé bima pamba ko ne foka ka memela bino po bozo kimia. Tout est contribuable. Na lobani, avant se prendre na remorque, il faut se prendre na muta pousse, bango tout ba transporter. Trahison et ya kama kamusu mama na zo peso conseil sérieux. Tanti nanga, yo kanga bien. Est-ce que même na politique des trésors place ça makasi? Makasi. Trahison. Ozala ki na A, tamazaki na pouvoir. Tangwa longwe au chantier directement côté na B. Yo moko le kaka na tefo lo baka biloba loba. Au côté na ngambo so changer maloba. Comment zo trahir mutu akufina ntaso tala poa longwe na pouvoir au trahir yé. Au comme que le belé ma B mais so ba tibe mission musu ya kala makambolo ba ko ndimate ko trahirier kaka yo mutu moko te veut changer te moko na ba misatu ko trahison ya politique le qui a été ali felo même te so comprendre nga très bien je te dis avec sincérité trahison pe ma be o ya église on ndimaki te ba trahirio pour se fallait ba tia yo ba yo kana kikuku ba boyo na ba église pe za la ra OK ko se confier pas pasteur expliquer que na ninga ser yo lo biku tu max retard yo lo bi on a retard o ya likambo nanu ke na ibaki eloko bazolu ke bungi mutayiba ke za nga yo kancha ko confier yo o kama lobi la police ye ba Tokyo motei apoati mondimi l'église ezali na mona pe trahison ya o ya eko répand moi si atonda budget ayeko sala makampa passer net ya betelema selo ndenge atompaki mobile na bakisi par exemple tanga mobile na kisi pona bolingo limbisanga tala na eko timbela te mobile na nga ngona bakota ina banganga ora fanda kimia atre ko tereza ndenge ni ou bien à Poitiers ou bien deux à commissaire makangu po soko bouger na ofunda soko bouger nga na ofunda mbongo to soko pa muta mbongo na pesa ngo pe nga oye ko tubela nazo piye mbongo comme si penzo tono su mwasi na nga okoloba wa nazo bano bakambo eza sérieux trahison musuba ko sala na makambe même na banganga basala ba trahison ba pesa ba professeur lokuta
akosi ki Alexis mutu pona likambo bonjoka lokuta banganga trahison ça partout yango moni pose la trahité na ebito kimela wapi tozaka na mukilo faut kutana kana batu yango moni nzamba sala tu akuta nsoka na batu malamu kuta na bato balingi bomengo na ote me balingi yo mutu oza la protéger. OK, pour bato msu ba ya vers mutu parce que ayo ozoelo romoro boye. L'intérêt. Donc il faut oza pena camarade oyo, oza pena camarade oyo bobanda na ye atanga tanto koleka yo me yo zi musala malonga koleka ye. Na fin du mois tango ya ko pese fufoze la senda kunde zo bakisa kiti na TV ya zozonga na kimia te. Comment ya koza na avance kolekanga. Abandi ko zongela ndenge boswana ka kala na nzela ekole ngana ko sala avant yo itikelo kwa prophétie yo bosa na menzo ko na loba no clair mama na loba no clair makambo eza ebele na yoka tantini moko boye oyo utaka na États-Unis ko bala na Afrique pour la sa famille qui na soki mo basa da mariage na poto na États-Unis ayeso na Afrique passe la ma demi fête avec sa famille qui na soki mo bali botala ye ko yaka na famille na fête na ba chele poison fi ngwa tikala bakundai na mona trahison ya fête ya muta sa anniversaire avec si ba camarade ne proche ba yepe parce que mi sa ba dollar pour ba bambene lo talaka muto akabeli 100 200 300 on dit matako inayo nzokanda pesi ombongo polo na makanisi mabe comme ça dingyo nzokanda na simabo aboma ba chele poison ba ko sitka fête okindeki o salisaki bato babomi yo baninga akufa ko tala ba expliquer tina pourquoi kufi pour comprendre le degré à vie ya mo na mukili faut ça la trahison eza partout ndeko na propre ko bomisa yo na mona ba trahison ya bana bateka lopangu tata zo kufa tata beli muke aki kosomba kisi ndoka cheli papa ba degré mabe tata bike o mwana ngazo pesa ngaki kisi malonga nzoka cheli na bichacha susi ya mwana kende poto tata zo umela fa kufa panga teka lopangu pona kongo misala ezate tat mwana Alexa papa eh papa koufié papa nangaza ikana malade bazui ba fiche ya kala fièvre liboso ya malaria ba ibite kenzo kande autopsie mais basa les até pour docteur le bac déjà que sobe la fièvre mais niveau koufié so basa l'autopsie ba kuta ke poison na kat donc ça pembe na mwana basa papa basa po makambo moi pas suspecter ça o lobi ngo très bien ba ke wana mwana na emo jamais ba ko sala ngo na mona pe moi si asala trahison mobali azana mbongo moi ça ke yokana na ba miyibi bokote la biso na ndako boya ko yiba mais bolonga nga 10% na ngambongo nanga je te dis na kisaso baza moi si na yo mobali na yo moko auto sa mbongo na banki ayi kola nango na ndako ok nango lobi ko tika pesa mususu ngape na beti calcul moi si abongo pas comme na degré wana seke moi si amona ngambongo mais mobali saki bakanai ayi ko tala na fanda libala ka ko liana ko tambola rien par nange ko uta wapi na sape na famille achela nga motema malgré toi c'est pesa la famille mais na degré kana ibolingo ezate parce que 10% wana osana nini sur union so baninga oyebi to loba bien to pesa ka mabe faute mais mabe mususu nyonso to mona ka fait comment faute ko to check yango mabe nyonso ya ne singote ba check ala mabe oui neti kolo mukili jamais juger ce beau pesa faux tala ba ko ina mbeba ajija mbara mokote a répondaka o asala mabeta bambeli libanga muso atali ka ibuma kande to sola ki makambo pardon kende ko zongela te vindengeza muyibi neti kuluna to venga bango miyibi pona musaba saki za mabe mais oyebi ba démarche kindara non liboso te ya malamu ba boya yi akena famille ko boya ko tanga bolole to ko kabelo te voyu bima na ndako oyebi abime akena ko pasala ki mutu musala habite zela yaka lobi na ko futo mercredi atali ndenge azana mwasi achaze mais mageto za voyi mazana bolingo moko tia ki motema passe fa bima l'hôpital atali ko pasuka te moi ça c'est loko esimbite to ke yiba na butu bakale batu tango ba okangi na tonga bimi muyibi oui amuyibi mais na vérité cause ayibi andaka yibelela ezana makamba batingeso ezaka sérieux andaka bimisa mwasi na hôpital asali loko moko boy yango mo biso to yebaka te cause musu ba trahison ba sali na ko comprendre ngo bien ba trahison ezana ba façon nyonso na mona mobali abota pembeni sa yebisa mwasi abota kate mwasi abika mbaye na ngai mobala ko sala lokwa kinaka ba voix nzoka ndaki na bala mususa bemba ya pembeni o abomba akoma na bana misatu sa mwasi andako ayeba mwasi andako na makaka papa yako ko sema abota kanti mwana boti ya liboso nzoka nde mwana 3e kuna za déjà leki quelle trahison tango mwasi akiko yeba kamwe biloko aboy mama na ba no pete oyebi makamsu to lobawa eza pete po yoki eza na ba douleur mususu eleki mbongo na kilo okotala bomengo za na ngoto ndimo mibomo longo na mukili po eloko ba pesi eleki soni e na ba soni mususu eleki obitika na miboma ngana pire faute na mutalongwe te na mona kama be acte selo memo li fait tous les mutaya na mukili aya bien makambo kuta nde changer quand nde to baka sapato utaka na magasin sika o alati yende atenga misi mingi surtout ce qui sapato c'est que te ce qui lokolo
Parce que le collègue trahi, ça passe. Et alors, pour ngana okosekanga comment na yaki ndenge bana nyoso bayaka. Ni va okola na vie na ngande tenga msinga makambo ekoti na motema bebse nga motema na komi mutuma mabe. Sono komi ko trahi batu foti na ngati na zela ka affection na bomwana tanto na zwate. Na kola lokwa soda kenda guerre. Mutabo soko pesi confiance ako pesi confiance na sumba na nganda. Bato na base. On peut mutabalo la ma bien faut ka nzambe. Sans nzambe mawatro. Donc il y en a pas plus médication soupe peut ça rabane comme ça on a ba espoir révolte hein ezali ba trahison ezali surtout mingi et utaba mingi na bano yo bazaka ba délaissé akufela mama to tata ba prêter pas bande soko ko ikobomba mwana batuté lobaka kina kokina ngate zonga comment ko ndobambela mwana makao minene kandi tulobaki mukulu wana akinda ki église priaka na quartier ba obi mabia batu misusu moko mudima ngweza te pondenga priya kandenga kabela kabino bambongo babiloko bite muta ko sala mabeti obi kezana muta ko talambi 3 soso akondima mwana mbanda to ya ndeko wana alia mukua kota musise bela te mais akabela batali banda babeteli maboko mayina mwana wana sa cause ozotuna oinela ye nini tanto mama na yaku akufa libala nepe baboya ye moi sango pozo mwana abala kote mususu mobali ndazi mbamba botoli mwana na ye so potendenga boti kuna jamais mobala koze suna libala yo ndoko matitile comment popesa ka mwana na bilie ozo mwana ngo kaka or mwana na yo na mwana basaka tata moko okokabola pe bangote na bolingo na mwana na komilokola so amonika mwana ndira moni mbanda moi sana na ndako azolala ala lisaka ya avant faut kolonda kusoka ya mona ite mona osantiri ke naza trahi pa mama oyo omona fa balala soko sa prière papa bolingo eleka apesi mama matelo comme ça sali prière c'est ka sambela mala mais mona nazo santiri ke prière mama o mukim ga dongoli miso atali mama mutema mabe yeyo moi pene sa papa ezate témoignage mama au quartier mobimba babetela ke maboko ndile loreya papa likola bolingo akanga miso akantaka nde moi c'est prière c'est ka lingi biso nyonso nzoka nde mobebisi ye wana. En tout cas, na dibala, il faut le dire, trahison, ça n'a forme belée. Trahison, ça n'a pas façon trahison, monsieur, ça a kobo ya mabote même ya ko livrer mobali na masolo eza trahison. Surtout. Lupango bofandi boyebanité piaka mobali ko motika na sima ko betela ba voisin. Ko senga biloko ba voisin na komba mobali. Oh trahir mobali non, donc ba mona e loko komba. Monsieur sopesi moi si 5000 pas que de winzi yo qui est me demande de savoir voisin mandoi ata mo mbonga bonde saka modelo botala bino moko quelle trahison tata bana bocho bana mibale monsieur sokomone longwana so betra me ba famille na masolo bango batinde ke olinga yo moko ndaki mobile comment ça qu'on doit livrer mobile na famille no boko pese valeur comment on remarque mobile on a mukolo ko kende fête ya famille moi si ya yebine makambute nzo kanti moi si abala ya vrai nzo kande moi si ne ban pas ninyo sa difficulté à livrer pas na bango mobile mutu pamba on remarque ko senga masanga oyo ba elie oyo e masanga baninga pio ya emoto kiti bako pese lokole bukana na fête ya ko bina te basimse bana ba nefa ba la baninga bazoke ndo toka na biloko bazotikela kwa kibakula mutamatanga po moya tele mesata memi bana asumi tuna oyo nini yepesa ngalibala mettez ça là-bas. Bololé. Non, c'est polé. Moi, ça trahit. Ah, ça trahit ma casse. Au moins, moi, si on a fait ce benga, toya, tu fais aussi la moko moya, exacté. Pour moi, kiba. Non, ma camo est sérieux. Vraiment, bala kosala. Ah, naza trahi, ça maman bana. Comment ton mobile allait s'accorder bien le barabongoté? Nazo bano clair. Son rappel si olobate. Mukolo zanga, on va livrer. Nana tinde ko linga mobile ngo yomoko. Et ça peine à mi balo ba tresa basi na zo zongela pour bien tala et le qui m'a bête tresa mi bali ils ala ka pété mais faux kilo moyen na ba no poleli pour ça na moi si musa zo tala na silima ili so ka beteli chez bango soni et ku fe na mutim moi si a bomba yo na ba difficulté o bien o komi mutu pona moi si a forma yo azo mobile na ngafaza na niveau nga na tangeli atakutunga na tangi mingi te mobile na nga koma na nini atako tanga classité cours du soir webi mako défendre mi ko ba permis bali apesio valeur yo zaki na fayi moko yebi manzanza ko ba biso moi si apesio forme bala kisio modèle to ko zala mutu tango comme na bagage Jésus maela lobi aso moi sa vie na ote fona kama si mususu moi ça na betela ki otelo tina famille osoka tamboli te mobile afina nga ye mbongo tu ba ko kabola na lopango côté na bango zo memela ka yo vraiment donc moi mama likele mbana ye n'était pas comprendre et comme on a souka non polele ozomona mwasi ona même na fête na bango kendaka soute pas comment na sonne les cas ba bois ki sai balinga mutu mususu akoloba nini bazati lelo formule musu ya mibali po ke zo mwasi libanda okosa kuna mama bana ebe olamba te
déjà obunga te mibala baventurier nazo bano clair yango moni mama kolanda mobali mpona mbongo te landa mobali alingi na amour vrai na kosote mbongo tobetela yango tolo eza babesoin moko futilité mbongo ekotana na bapoche tu te mbongo eza lokwa lisolo ya nzala zala na nzala na mikata grate nakomona yango gu tonda na bano vérité oyebi yango bien soko oza na nzala okolula nyonso mais soki batielo biloko ere okoliaka soko otondi omoniki nasaki erreur soko oyibaki mpona biloko omoniki nasali bétise ezanga ntina pourquoi mpona biloko namona biloko mosusu moto aza na nzala moninga asengi alia pimeli akanisa kosisa nyonso mais ntango alia komona katikati abi ezosila te mais ezaka ebele inta conscience ebando ofunda ye na pimelaki te kuta kobenga te baka nde nagangelaki mpona biloko nakanisa nakosilisa mais nasali bongo mpo na nini ndenge bango bakenda kokotana esika bomengo mpona kobomba nzoto na nzala me bolingo te ntango batimbelaki nazwi nyonso nazwi mutuka me nalingaki ye te trop tard nakokimela wapi si nazwi engagement sérieux nde bokokama akomi kobétise comment yo mpenza ozana esika malonga nayaki mpona difficulté me nalingaki eloko nayelaki te c'est ça baproblème ya mikolo wana koyeba trésor moko ebombanaka soki soki osebisaki bana ekokende wapi omoni vie ekomona vie fo ozaka na maîtrise makasi na vie mama lingi ozala innocente bakoselo makambo ke oyeba makambo epuis soki oyebi neti nga natubelaka nga na bomba koloba te en tout cas bolimbisa nga nasalaki bongo mpo nayebaki te peut-être koselaka mfutema eza mfutema nde salenge eza mfutema ya mfutema oui eza mfutema yanga nini kolo mokela bi bolimbisa na mbala yango moni trahison tozoka na trahison trahison eza na baposte ya service surtout oya na nga nakoma kuna na balukela yo oyebi biloko wana oye na nga opesi nga poste pa mokonzi akomi kokonfie na nga nakomisala kutana mokonzi olobetana masolo ya mosala ekomi masolo ya baindividu makambo ya bato na munoko omona ye kutu soki mpe eleki ti mona mokonzi mpe alongoli moto aya avant yo or soki oyaka te nde moninga aza boboto na ye ya komema wana mosala mpo bamona ye ememili ye ngambo makambo eza na kisasa na partout na monde mukili oyo ebele bana cimetière soki otali ondima te moto abomaki kuta koya matanga kolela mingi matrésor ye namona moto amona mpe moninga na mbongo abima libanda akenda abenga babandi bakokotela moninga yo olakisi etala mbongo nazwi moninga nakomi na 3000 dollars 5000 10000 100000 ya solo abikoloba te tana bombaka ayo sa piringa zota samela sikre ntango ake motema pasi akefunda na bandimba ne ba koboma omona te mutu musa otama na zana godi bela batagodi me babotolika moko godi bayebi ndeni ezaki na mbongo balandeli ndenge ni babotoli seke sena ba portable na makambe beli oyo bapoati ye o bayebi nde ba ko trade ye omona ka boye babotoli bakolanda ko banda mbinza bakobotola na lemba bakolanda na lemba babotolo na ngiringiri pourquoi trahison omona tanto mutafundi bapotola pire yo okondima te bango na mona ngo na ngola ndeko moko boye atexaka ba telefone alingaka te bayeba na wenza rock akotaka bomba na so 15 mais mutu congolais moko ya mobile akena ndeko na mwasi papa kende kosala so ikopa tekele telefone tango ki ba congolais ko bombela bango motema te baza batu nga mboka moko to ekoluka bisengiso awa akoti bona ndaka bi motenda bi na lupango bayebi teke na tekaka ba telefone bamona ngaka na koma l'école na mushila na mukongo na bi monde mutake waya nzoka ndena chaka ba telefone eya te na kotaka na god bango babi nde boye tekela biso oyo atekeli pe bango pesifi ba moni soki 15 telefone tango babimi moko na kiake ko prena bangolais ba masa pango tel na veni tel boye na palanka bokeni bokota na butu ba na iner bakota bango to ba bomaye chance apesa nyoso na bambongo bakenda yemoka fandi cha bite batu bayi bakateza ka batu na baki bango nde bango baya bwe pira ngo wangani o ngangani te tala te omona kinga ele kape bongo mais pona ko ba ke trahison bongo tika na ba défaut abandela vi meswa oyo wana amemaki ye na vidira kofunda ye pa baninga po basale babeta ebala kufa moni vi baliwa mingi tomonaka na banzela na kosote biso tokoka mawa pourquoi po kase ya mabena ya trahison muninga lela akomi mutu bongo eza ko boma ye déjà mama ko trahir mutu eza ko lax mutu mundi ko tirer trahison ezanga bapote mu tire mutu mingi basi ba AVC na trahison oui pour exemple sur les kamwe ko za ki secret nga na olinga te mima yango nde yo boya ki me oyebisinga et puis so moni mutu penda bombi tia yebiso se ko za pire ya kati non kamwa mais yo ke sur côté musobi ko yebisa mutu te comme na yebisa ko ta na yebisa ko yebate tala de faux et là qu'on appelle na kamwa mingi na trahison mingi za pe na ba serviteur bazan esprit ya mukie
Mundi mata betelo liso naza bandi naza assassin naza nganga naza ndoki okobetela mutu musute. Yo eza fardo alikamuna yo. A proposé au teyo lukande ka délivrance na e sila. Jamais ko keneme moi sinon na butu bolali po le ka bolingo mama même maman prophétesse maman pasteur cérémonie mutu té. Nabisa goni ngande na mona wana nde bandaka na sa pongi. Pongi no ne katani boti na esengo na bino. Wana bani. Nabisa goni moni mutu wana azaka bien te. À livrer mon lelo. Il y a solo chéri. Oui. Tala ma bé. Ma pasteur parti karaté. Anti karaté beteli diaconesse. Oyo lisolo panzani. Yango mun faut tout na ba. Oyo makamuna bango e bima tango bazalaka na sengo ba koya sango bima nana bimisa ba pire bango. Vraiment. Trahison est partout. Comportement e batu musu bazaka na nga makamuna ba ba e bateza bien. Eza bien. Vivre seul ozana problème te na batu. Yango moninga na ngako va mi solitaire. Tala léopard. Adigo vivre mingi yemoko akola katia nuni soka les ana posa moi sito mobala kendo luka côté oya zana nzete mususu basilani kuna kozaka lokwa lionté groupe à famille ba hôtel loka na famille mwana kokola moni akomi na charge à bagarre ko bitumba pa bengo na boto la basi no nyoso na bana ba lion moi te ba vivre na communauté très jeux à mingi makasi mais le para zaka yemoko tia nuna ka sa témoin na vie on appelle ça votre conseil que boya même lilingi na yo Nelini non peut mouyibi. Lilingi no tango za côté apio ake wapi soko bimina moi aye trahison et latini bandeko na au monde lilingi na yo eza bandeko na proche oboko kana bobota ma famille moko o confier na bango po boze longi moko boti pa maman moko tata mo o na famille na bino yebite jida ko bima wana jida pona maka na nzambe mission teka ye yes ye bango mingi lo bakota mabele batalibanda te famille et ye bana pete po bamela bana bango mbondo même ta trahisa na tshelo baninya mwana zaki na société ka lopangu po papa kufa akende poto achela papelo ko mabe batu bayeba te lokwa kufa na maboka mwana seke mwana te ordonnance ya liboso docteur asaki na malaria ngonde bomi pa papa nzonga nde mwana za complice na kati batu mingi omoni babotoli ba poste na pays et akomi mokonzi trahison le cas to mona ba président belé na monde bibembe belo mona ba président plein âge a kufi o ba remplacer o trahison na muto akoti aje ba kenga muto na sala ki po ya ku akufa na so ba no clair tala vie bongo yo ezana ba trahison belé surtout moi c'est à l'alliance Nicolas difficulté mobile na période wana OK très riel Nicolas $200 ya mutalibanda be $500 tala merci à bongo mobile ko yeba te mu côté na trahison on defanda bo on sait ne zo funda ki na sel mobile mabe ngalo bana boya moi sino comme na ngawe ko ya OK moi te c'est un engagement na moi si comment na ko trahirier bazaka ndenge mo moko yo mto ko entretenir moi ça c'est la belle ko batinyos mutu ko la ngana lo bango clair na lo ba moi si na nga foza lo ko achel ngalo bango clair na bito ko mandumba ba comportement wana pour moi ça ndumba taboti bana 6 asa na comportement ko botate soka bimale kina barabara basa quartier mamela ke mbundu o bokosi la kai bana 6 basa yete misusi ya tata mwasi na bango modèle nikeli robe ni rouge à lèvres pour ndimate nani ngakate ko boti 6 so bimale ko bana ngulu bala ndako na mi yo pi na pi po bati ba ka bota to na lipute zo kitoko sopana na ko benga na avant Pasteur pardon ça le quoi Chelsea Niko. Chela ta na so banu chela za na propriété moko atala mbindunda pamba na lopango bata soso fuba ke zuwa. Chela ta na zanda ndako ezanga kiti muke créoline. Yo kanda kusolo kwa poto. Rido moko ezanga tina bambi atakiti ezati mais songo ningisi rido songa peleke ndako kolala ya ngoyo. Na so banu polele chela kola na litoko malati robe de nuit moko so bimi nango libando ntraso c'est l'éponge na butu. Nzoko la likwa litoko. Tala makamba comportement chela. Tel ce mobile ye oh na so bano polele bo kolisi bana makotalo so boke sukula so senga lokolo ndire beba zo nike na balabala chéri pesa lokolo aniki likucha libosa fufa ko lesa fa kango mun lokwa kinini me dunda oh boniko faut vivre en harmonie boy ya moni chel ba tshela ke mbanda te vraiment parce que affection fait les cas affection nga so lingina pesa mbongo entretien ata na za kovo bomanga sili nanga biloko nga faut vérifier nga ce qui na ye talanga king chemise ko la to te lobi chéri ata na osirika lokuta bolingo nezo matufu asokolo na tono bakata lamba kana na nzemo moko na ye bakate pesa nga zuwa pona bimasute yanga mingi bazoka muke pa pesa libongo bongo ngam kolonda kuna zoko ya yo mwana kangyo na loboko na pantalon na miyoyo
affection nanga so tikeli mwana yo pour le qui se pesa mbote kwa mopaye okota non vraiment bon on peut se le bien wenze au moins et katana kozela muta micro baza ja kanga na ko changer mais so salinga chrétien même dollar ya boulot zwa bisa okanga nandima kanga na musalo bina kota nyongo me yo renye kwa chrétien kai makasi on a mate kamia te ya kizaka kamia te ya kizaka so bakisi ata ma vitesse ma et mataka boniko matisa vitesse vraiment c'est qui Pasteur John, tout ça pour que Bolingo ça trahit, ça trahit. So Bolingo ça la trahit, ça na kimia na oboso. Tiens moi si le quoi, yo lobi bien. Et puis le bel moi si boss le dialogue mingi. OK. Ko ça ba comportement te baningo ba ko ça moi si mingi te ça mabe faux. Ke ba pena moi mobali oyo ala ça moi si mbongo te. Azanga mingi mapamboli na venir. Pour moi si on nzamba pesi na vie na ba nozoko c'est bon ko batikelo ko sande ndengeni. Ozo trahir. Aux 800 000 ozoko sa 50 000. So bombi la 50 000. Or yaka na mbongo simisa mama. Senga ya boya kama zo pesa. Pour que comme si bozana nzela comme na difficulté o ya bomba rende ko sanda ndaku. Bibale bele ba yebite. Mingi bazangi mapamboli basoko sans voûtement blocage famille nanga te. Moi si nzamba pesa yo okosaka mingi. Olingo ki ndoko sepesa ba camarade na bar ki ofuta ba nyonga bisa ko ya map. Comment balanga te tozia ka to fana bigina comme na nyongo na bana ya 5000 la map. Non, c'est trop cher. Pona ni bongo. Faut mobile. Loba. Na loba no clair. O balanga te bandeko nanga ba ko talanga erba zongo zo silika nanga. Non, ba yaka wate. Na ko ki na nzete mi bala ko bala te bango wana. Na so pa no clair. Vie tala. O calculer dépenses na ba meli combien? O ba meli combien? Mais ceux qui o ba bala bango, ba sala ba dépense ba $2000. O leki bango na nini? Comment nga dépense mon keso qui pas même pas $5. Moi 7000 fois bande konanga ba 1000 fois ki ne sengo ke mwana bango bala na libalo ya sengo. O siliki. Trahison toujours. Trahison. Mona molingo moi c'est ça ni ezokitaka. Tanga zo trahir mo soka fandi mo ka zo regret. To kama za. Yemo pas luka sali réponse à trahison hein. Moi si nzozo kama azo silanzoto. Soka munene ko tali masa na ndima kite. We na ndima kite na mobali oyo. Na confia ki na ye na kantia kaza malamu mais faux. Ona muninga oliaka bien na liaka nanga bien makamba lo baka nanga eleki gilette. OK. Na mano fete mi bala na baza talebele a ko préférence pesa ba camarade ba langwa na ba qui appelle ça moi simbonga tikala ta ko mela sikre na sim. Yoka mususu trahison. We ba na mike. A uti musala aye ye moka sombi mulange masanga. Kutu yete mta osomba tindi mwasi tangwa ye ya melaka bana bafanda kelo kwa yazo tana TV. Omona mwana suka kezo mulangi moko ya pamba zo mekela sike papa somba si secret. Mais yoka ye chérie mwana ko beba 20 tala mobala boy ko confier na ye nazo te opolele tala kende siko liberté zo kuti mobala dinga taza pia ko za la l'aise kyoko talibala bo umu ba betelo maboko na batalibanda nzoko za mal à l'aise na ko bala ka boyitenga jamais. Merci Pasteur John Tokomina Souka Bombo lo baiser belé na mukuse batu ba kangani na trahison. Ba kanga ka trahison eza partout yonde zala ikenge. So spécifique confiance na batu kenge la yomoko. Sinon to ko na faux pour. Ko za na confiance te ko nga bande ko te ba ko bomisa yo. Ba camarade nanga ba ko bomisa yo. Vers na yo na ba fête kenge la kango. Nazo ko so comme ko mona moi 100 francs 50 francs za na ba périmètre ka ko ina ba tout éviter. Moi di comme que telemana yango. Yo pété na yebi ba sangwe belé ba kufa bo. Bon niko so tika ato chelo poazo. Yo ye bien. Or yango pété kana yango pene ba ko salo mabe. Ko ya ko sala mutu mabe musu mutakoya na ko seka. Na mona muta ko bengisa kabeli yo mbongo panzani ga. Dokwa kabeli ngambongo seka dinginga. Nzoka na biloka benga kibolia nzoka chelo ka mabe. Mbongo kena ngo kanzo ko somba mutu kanzo ka ndebo ko kundiro na matanga. Na zo pesa conseil sérieux. Ya au na vie ça le kenge. Même l'église linga ba tu pensa mabibo lingana mais ko confier na ba tututé na ba no clair on ne sait jamais pour mu kile baby na so no clair ko nuna et comme eloko moko faut kenge o ba garde fou na vie ko nuna ezaka pete mais pokoma c'est pas de n'importe qui c'est ça banzela to ya moninga sono moni muto nuni elekela kanga abatama ki wapi c'est étrange. Vraiment, Pasteur John, merci beaucoup. Merci pour l'intervention dans le cadre de trahison. Trahison et Kenge ta Pasteur John Abika et Kenge Foe, vraiment, aux vivre nanani, aux ananani. Comme il est difficile à découvrir Moutouti na Kati, il faut vraiment kozala moi. Maïe sur aux vivre na baninga ko eba komi kenge la ndenga lobi vers na mudio sa ko simba te vers na mutunyo so hôtel na ba milia batu faut ko ebaka il faut ko éviter ko se confier na batu ko zala yo mona lokolo sa avantage o sa batu vina yo menzo ko miteka hein ba msuba baka vivre heureux c'est vivre caché.
donc bombaka ya mobo makamna po ba toye bisoyi mitema na bango te mutu yo moko ko miboma parce que livra ki ba secret na yo ndenge pasteur John alobi mutu alobi na ngola ba téléphone ba eko kotela ye moi ça sengi bengi ba tuba yiba mobali na po na 10%. En tout cas, devant le bien matériel, surtout, bah perdre moi bah contrôle mingi ma belle kaka pasteur John to comme na soukande zala kaka au rappeler numéro pour ça radio. En tout cas, tu es là bino fort numéro na boyebi piste 243 84 75 18 112. Vraiment quand tu lobby donc tu lingara bino makas. A na FM TV Fondation Malou eza chaîne na biso na bino. Vraiment bolanda chaque fois propose d'éducation et ko sunga biso surtout kende liboso. Vraiment anti. Merci beaucoup, Pasteur Nerabibo Landara. Yo katolia pété. Fongoli n'aura ba je piste fonga mieux barandeng au vivre pour que au sécuriser vina o ça vraiment important, très très important même. Donc tozaki wana to komina suka na rolongwa te sona pesi merci te na yemei bon koloma solo. Et ça zoua te comme côté sa trahison te pour na respecter mon boss maître Malou Abili Cléophas na pesi merci mingi pour na cadre oyo initiative a bien na beau sanité cordon Apollinaire Timbalanga coordonnatrice Rite Dinanzei équipe technique Nyonso Gelor Mouya le seul qui s'est battu seul Richard Kabea il a fait quand même preuve à Moussala Naye journaliste et caméraman mais quand même à Sali Moussane Kitoko merci aussi à toi Richard Kabea et aussi à tout le monde sans oublier les fils à papa Yemtae Kobenga maman Fifi merci à toi Lionel Ngolo. Merci, chers téléspectateurs. Ndenge Bolanda Biso.